Sona bavenga dia Dios, makambo belé machin. Poto ebi kala journaliste po ba découvrir yo même na Gabo pa mbezalaki moi pasi, soki oteka ka CDT. Parce que série wana YouTube ezate mais ozalaki producteur oyo ozalaki ko promouvoir même ba émission ya ba journaliste congolais bazo découvrir ba émission na biso tina niveau ba Amérique par-ci par-là. Na est-ce que ba journaliste aux travailler na bango wana baza toujours reconnaissant na moi makambo sala bango ba journaliste on a baza belé tunaka Raissa Vambili Raissa non tunaka veut na Zakari baba bas voilà kabela na combien voilà même Zakari na poto na beta sur mis wera ko beta concert be musicien Zakari aye nga na za producteur na soutenir vers émission vers ya jeudi donc kotinda mbongo ya elamba biloko tout chez Zakle na soutenir comme nani Choboe Galbi Serge Kayembe honorable honorable lo donc ba te belé ba Raissa Vambilo tangi tu vois ezaka ke ndenge na lobaka ba journaliste bazana bango batu voilà soko pesi ne wala ko pesi loboka droite pesi soko ya gauche droite pesi gauche bate donc na soutenir ba Zakari ti lelo akoma pe Arsema Mapango akoma pe grand patron akoma boye voilà lelo pe muso akomi honorable lelo pe muso pe binope na yebi keninga na yebi omola muke journaliste vraiment mbale boso na simba miko na yeba ezala conseil ajibe mpena na grand tete ngai nde na obsengo merci parce que mbala liboso poto ete alanga ezalaka na CD bafana wana nazo interview ba cellulaire batu nyonso na grand hôtel wana pena kala ya kala alors boss de boss toyebi ke parmi ba kombo tangi oyo otangi pe kombo ya Raissa Vambili oyo osala po ayeba na niveau poto leki na Raissa abelaki makasi azoi problème na ba makolo tout ça est-ce que koyano na Kinshasa ozana programme ya komona pe leki na oui donc on rappelle en plus toko sala programme na mona Raissa Vambili mais na yebi ki azaka na matete voilà wana na yebi ki adresse changeate akoma côté ya Bakisi Njora wana d'accord en tout cas na olukaye ceux qui moyen ezali na mona ye azwata moi quelque chose pour voilà talaka na kotizaka te tanga belaka mais na ko participer na tour lokola nazanga moko na mabele voilà na senga gérer sinano soki. Oui, moi question que ça là à poser parce que tout sur la carana les boss côté mascotte sur tout bayi kaka toujours en direct il y a direct télévision tout sur là les boss alors les boss côté mascotte les ka bato ba kolanda biso ba linga pe ba comprendre nga zo nga moi mingi ka côté production na moni kana beta ki moi l'histoire tuna ki moi question mais na nga pe na zo ki ngo pe na bien ti alors lelo ce qui ton koloba musique na biso ya Congo na niveau international ezaka susu na niveau ya mikili ezaka susu na valeur wana ezalaka te lelo ezaka dia quoi dia ba producteur to dia ba musicien bango moko bazalaka na confiance ya bino ba producteur te ils dit ba musicien bango moko ba producteur bazana bango ebele ba producteur bazana bango ba Manu Luvaka monsieur à Londres non Diego a producteur Diego a ba cassette na distributeur il y a comme producteur une fois Wera sala a distribuer album moko et puis ça la pe Kofi moko c'est tout alors boss de boss ti lelo ozaka kana monde wana ya production lelo na ndenge YouTube e comment est-ce que bozala kaka na ba bénéfice bozaka nango par rapport à CD banda ko bimana ndenge YouTube e comment. Oui, ça nango iTunes ezali et ba blog belé ezali koteka la CD na yo ba to ba télécharger et puis ba sombi. Mais bénéfice au bozaka nango liboso par rapport à lelo ya lelo komi likolo to et dimni momke. Ezaka ndenge moko mais mokilinde changer ba to ba komi na système électronique ya ko télécharger CD za sous-souté mais toujours ko tient internet ba to ba somba mais quand les alaka plus mieux parce que ba conseil et banda kubeta alors le lona ba mission pe batimbela makambo nyonso ba mission ba komona ba YouTube na bango privé ba mission ba komona makambo na bango privé ba mission ba komona pe na ba jeu au produit ye pas mission à print ba bien na ye moko boye po ye pas zo a gagner moi bénéfice moi ya muke est-ce que ce qui lelo yo pokuta na kamoro ya bongo boso la ndeni na musicien
Ah, tu as Torobeba. Bobeba. Torobeba la chaise. Coproduction lelo na coproduction na peut ça peut déjà coproduction tu ça la production bo katiba le pesi mise mbongo na ye abeti loka musique yo bénéficier ka porte na yo. Bon, na sala ba coproduction na ba production. Na sala nyonso. Mais en tout cas pour coproduction na sala pe belé et production pe belé. Mais ezalaka na tamoro boye soki amoni okoti mbongo belé akomosenga yo pesa ye mbongo musuli kolo quoi. Wana so sali production direct. Ouais. Alors na production direct na coproduction po na monde ngo ya ba production oyo soki nzamba sungi biso pe ba auto na vision nango tozora mo expérience pa bato ba bandang lokwa ba bino ba vena biso gote mascotte boye. Na kozala coproduction na kozala production direct nini e kozala ezana na avantage mingi. Ça selon le contrat pour signer mais coproduction ils ont neti to par exemple l'album ya héritier ngala za coproducteur parce que na studio ya koyemba na zala gité mais côté ba clip na sala ba clip mususu o a futa ya mbongote donc na ko ba neti na za coproducteur nango soko na gité na ngina senga ba droit nango na ko senga mais comme c'est mon petit. Donc l'album a retiré de oui, c'est au tali générique, au tali à Betifo, au tali clip et à Massananga Salomo Escadela. Conseiller Moïse, au moins maison Lenos Production, c'est moi. Alors, Vegoche, nous avons une question. Autant que Kombo héritier Watanabe, nous avons une question au Mbalamoko. Bino et Zouarabino Nengeni pour le comme un musicien congolais, ceux qui osana mutu oyo, musicien qui ngandi. Soki ozana ye na bayoka na raté ba monyo na ye e comme mo ba ranking mo bo oshira kango neni ya moto mona ko na verambo mona ko pena héritier Watanabe to mona ko na ba mission nyonso ba faire gola mais so hotel ba mission ngo bango na bango mona faire na verambo peut-être bayoka na raté au mona verambo na kingani bayoka na te oshira ngo comment osomona mosa OK passe ba oui ba ndumba ba tema na baba la bala oui osomona OK pas mosa ndumba ozwa moko ba msuba sepe te ba sepe la te pour la nuit. Parce que on a pas pour Sambongo. Bala posa la o ya pas we raté okima kofi. Il faut mon peu kofi do so le lo lundi au bandi na oyo mardi na oyo mercredi na oyo. On a géré bango bongo. Na kala j'étais la seule personne oyo abando ko boaki ba mission. Oui. Nazalaka ate ki babo anga na wera nazalaka pas kofi so tel ba makala kofi. Oyo kanga ba loi, ba droit de veto, ba tout ça, ba force de frappe, tout ça, oyo kanga ba attentat, oyo kanga. Mais sauter pe na wera depuis solo la bien ti soki na nini oyo kanga. Il a fallu pe de pas banda pe carrière na oyo kanga, il a fait pe de pas banda carrière na oyo kanga. À part héritier de na bimaité ponga mona linga ko bimate. Mais bozaka na bino bon terme bino. Très bien. Na pom na bango te. Ba petit nanga ba musu ba massa nanga ba musu ba ya nanga. Alors merci Ken Piana pour l'opportunité n'habiter sur continuer na venir biso gote mascotte. Voilà, merci beaucoup. Alors bandeko tout bolanda biso tozo continuer kaka. Alors boss de boss. Lelo musique ekoti na vitesse mususu. Reproche nini bozo misala parce que ba artiste ba comme préféré ba comme travailler na bango na ba marketeur peut-être il y a ba étranger na bité reproche nini oyo bino ba congolais bokoki ko misala non na lobi lelo musique ekomi évoluer makasi musique ekomi na vitesse mususu ba artiste musicien ebele ba comme préféré ba ba manager ya libanda ke ya ba congolais est-ce que bozalaki na négligence ya kolandela ba makambo ngo kaka ou bien bandeko na biso ya libanda peut-être ba kotelaki yango ba ko ozo attirer ba artiste musicien ba so préféré ba travailler na bango ke bino na Congo ke na oyebiso yo loko moko congolais mone toza boye oui toujours là ça que tolingani toujours la bien tout ça bien mais ceux qui sont étrangers moko aye o tobi kaza congolais te mona biso tout to comme complexé voilà comme on est nigérien danger sénégalais danger aucun n'a danger gérer ça danger pour un journaliste on est camerounais ça danger te ils ont des complexes et ça la bande on a biso so comme on producteur mo étranger a comme on a danger ko le biso mais danger on a nini pour ceux qui ont ndako biso nous tona banda quoi ceux qui ont ba biso tona ba kara danser ceux qui ont na mbongo biso tona mbongo mais ezaka kendenge zalaka ndeko na yo okopesa valeur te koleka mutu mususu c'est wala c'est le biso ba congolais ezaki moi sérieux na bino te poto monaka bino ba producteur à Congo premier album
reproduire mutu au sala obo kanaki mais comme on a deuxième boy peut-être et comme il tantôt plutôt peut continuer kati. Ah bon, wana e bando za la kala. Omoni batu mususu ba producteur te batu mususu ba businessman. Voilà. Omoni batu mususu ba businessman a préféré a sali cop na e azumbongo na e et aye a sali production mais aza producteur ta za businessman. Donc so kutena businessman ah okomona pe makam na yo. Et ça, ba businessman bimaki awa to meti pauvre musique. Voilà. Ezaki mutu tout pauvre 2 ans. Na bino nyoso na yo comment pauvre grand producteur. Bon lukelanga siko pauvre ngaza. Il n'a pas essayé à passer pauvre musique mais au moins qu'il a eu à la rasoute ce que tu ne m'as pas mis tu m'as dans la caillou là mususu azotanda so biloko na magasin musicien nini oyo apesa okanda na musala oyo o peut-être là pour le bingai penati na kufa musicien o na otika lo sola na été. Ah quelle question na makasi ah bazali minalim sarabango non eza nango na ndenga mabete okotanga yolobi no artiste musicien par rapport ya ba accord ndenge tokana na ye makambu peut-être asala sepelisanga te na jira peut-être tina okufa donc relation na peut-être kufa po balobi monde ya musique eza neti monde abata maboma kozala na kati ya monde wana ifoza muto supportaka mingi artiste wana comme ne mewe. Mais ouais, ok, quand les bandes mboka. T'es bon, on a besoin mewe, na papa wemba concert, oui que t'as un concert vidéo boy, papa t'as un sai. Azo mbongo tu na papa wemba kia na bango, ngata na zo mbongo sa bakiti na ba bloko, mais azo là ou toi kenda. Akima nango. Akina ne. Système ya. Bon, tout dosé carabo. Tu as consté à ma sola babou ya mayola et ça la viente. Alors, boss de boss, n'a habité. Projet na yo ezalaka nini à part ba production. Bon nga na sepa na ba jeune talent nga na ba jeune ba yembaka oyo sa makamba bien aye na studio aye na maison ça nonga awa na entrée à Montfleury après si demande na ye baki koyoka na studio ba futeli abimisi nzembo na yembi oyo musique koyeba te la musu nga na yo saka batuke fallait article album na droit chemin à $500 €. 500 € pour nos albums na produire. Nazo mona talaka fallait koyemba nini mo pa déjà to zara na fallait aventurer. Article ngo pena emo biyoka nanu la musoro sepela produire nga na buda fallait na ndenge nyo sabenga chaque tongo. Wana moma galère. Na buda fallait $500 na zenga 500 € te. Mais nazo mona ka coffee. Wala so sto na coffee. Ndenge ni na moni fallait misaba oyemba nini oyemba ni. Tu vois quand via zala. Voilà. Mais lelo fallait moni mutu azwaka ngo azwaka na $2,500 mais baso à millions. Voilà. Donc oyeba te mutu osa mutu ko sambongo la musique. Ingénieur de banque côté mascotte ozwaka temps ya kolandela pe évolution ya musique ndenge oza na poto wana. Oui. Oui. Nga les producteurs il faut na landela. Est-ce que lelo na Congo bon na ndenge parti prité lelo na Congo soki tolobi to betela artiste moko maboko to betela na Oyebi. non nga tuni question étant que Maxen au travail na ba artiste congolais artiste nini o azo vendre image ya RDC makasi na libanda ya mboka mais c'est fallu popa c'est fallu zoteka makasi fallu mutu to ayebi fallu et kozala te comme eza parti prité ozo sala pona fallu très bien na papa Hervé na fait rigola na sola na tu n'es pas werati voilà on attend werati na wezaki pas kofi na mon frère on attend kofi te il faut to pesa mutu valeur eza peut-être mabanga bwaka yo peut-être yango ozo sala bongo na yebi pété pour ba artiste baza vraiment ebele yo uti poto otambolaka partout États-Unis Chine Canada Europe ekutu kolobate ozo bimisa déjà kombo ya fali otie net na première position zomo ateke créer peut-être Ken fali aleki bango tout na minute ngam na zebisa yo bako saote na solara bien na papa Hervé na solara bien na bango nyonso na weti pa wera na koloba pe wera leki bango te na minute oyo ngo tuninga c'est fali est-ce que on peut savoir sur la preuve moko boye peut-être oyo po biso na otozu occasion ya kende ba poto wana te elo nini oyo oko expliquer biso oyo ezo sala ke fali za likolo ya artiste musicien na solara na ba Tanzanie ngamo na koli na Tanzanie na tangi ba classe na Kenya na solara na ba Soudanais na solara na Mindele na solara na ba Sud Africain ebiki na vana Jobu voilà na vana na Zimbabwe na vana na Lulongwe na ba mboka bele Afrique na solara na ba to bele na produire ba Nigeria mais ozo
ozomona ke soko otangi komba Fally ba that's the man. That's one. It's the one for the moment. So in Africa is number one. So what can you say? Siko boss de boss. Est-ce que Fally aussi fanda un jour pe au lobby à number one? Bon, ngazo tu na pe ba question. Aussi fanda un jour même na chaîne moko étranger, peut-être na Londres nenge bo fanda raboye. Surtout qui peut-être Fally azolega na même sur na chaîne moko ya ba anglais. Na le kana chaîne ba anglais te mais na chaîne ba français oui. Wana pe na ko sauter pas le kana chaîne ba anglais et ko zoye pe moi temps. Voilà. Mais il y a ba français oui. Alekara na Ben TV ya sport. Ben TV ba bi depuis Bin TV. Bin TV. Toka ki aza noir à liboso pe aleka kuna na Afrique. Oui, alekara. Voilà, c'est bon. Mais biso pour aller à niveau MTV nanouté MTV te ba chaîne ba anglais te mais peut-être na bientôt peut-être chaîne ozolo bana peut-être pesa na ba artiste mususu pe ba lekaka wana pe te Fally kama taleka ye moko na Congo mobimba. Oui, Fally kaka siko bandeko mususu pe ba landa biso na Congo peut-être langage na yo peut-être ba mona ngoneti oza muta parti puis po ba lobi bino nyonso bato ya mbongo bato bolataka pena kitoko bokoma na bino tendance mingi Fally bona ebi nanga te eloko nini okoki ko expliquer bango est-ce que Fally lelo soki tokobeta tolo na makambo etali musique biso nyonso ba congolais to pesa nanu Fally merci. Oui omoni ke bondo ba musique ezalaki na ghetto ba Nigeria bazo gagner biso mais des personnes kaka oyo bokoki kokumisa na kin oyo balongoli musique na ghetto ezali Fally na Awilo Longomba. Voilà. Donc Awilo Longomba ba Nigérien ba bangaka ya kosakana te. Donc pour ba rythme nyonso na zomona ba afrobeat wana mutabanda nga Awilo Longomba. Voilà. Donc Awilo Longomba na Fally kupa des personnes wana et puis soko roba sa troisième personne eza Mohombi. Voilà. Mohombi. Donc voilà. Ba onyo so batika libo. Yo rocha bango ba 8e. Ba sauter 4e, 5e, 6e bango ba na 8e. Ba 10e. Donc na vide wana bazate. Boss de boss tozo kende molo na suka ya émission na biso mais za na ba question tika kaka totuna. Jour oyo kaki Fally pupa aye papa na ye aye ko reconnaître kaka bino na za mwana il faut nazonga kaka na maboko ya papa nanga toyebi ke papa Fally azali vie na yo ya kati oyo bobanda relation lelo te esalaki okoma na sepelaki na si jour yango na benga Robert Tuturoba oyo alanda Kofi to ezalaka mama Rifa na Londres ezala Jonigo après Kofi après Robert voilà na benga Robert ayebsenga te na yoki Fally akiabi oui vraiment tozaki étonné comment sur la bien na vie en tout cas esala biso esenga trop ndenga ya reconnaître papa na ye musique quoi yango ne salaki biso esenga na sepelaki makasi na benga pe Kofi pas confirmer que oui ayaki babongisi polémique esili pour depuis kala Fally comme respect na mopa donc tu vois et bandolo ba moi belé mais bando comprendre te mais après il y a moko zongi na nzela afinga pe Kofi te Kofi d'ailleurs local na ba problème belé mais Fally abande ko éviter pona bandeko ba sala critique ba lobby ba comme mona c'est comme si Fally a comme trop fanatique ya Fally azo reconnaître les sous et Kofi a comme trop fanatique ya Fally azo reconnaître les sous bano ba passa parcours na orchestre na yete a comme ko adorer kaka mutu moko Kofi azo sala na bité boss de boss yo za mutu ebi makambo ya musique makasi biso toza ba leki oyo toye na biso ka lobby awa na bité okolo banini pona bato ba loba mopa akomi mutu a parti puis makambo Kofi akomi ko sem makambo Fally akomi ko semisa ngona ba niveau moko donc ina ebité ken lelo soki oboti ba na ndako za papa so moni mwana wana oyo moko tangi classe makasi azui examen d'état akoti université azui diplôme na ye ozala fier na ye par rapport na bana mususu oyo balingi kotanga te ba shege ba voyou kofinga batu na nzela okokumisa kaka oyo zomona osala fierté ya famille na yo. Voilà. Comme papa nyonso Kofi aza na droit comme ça Fally par rapport ya Mboshi, par rapport ya Suzuki, par rapport ya Modoga Barambo, par rapport à tout le monde. Pour quartier latin on a besoin de bien mobimba depuis Pichu depuis ba Mamale ils sont toujours na quartier latin. Boss de boss et ça la kinga passe na mawa Nathalie président wera azavie na yo master na yo
bozalaka na air nyonso tout kotala lelo par rapport à l'isolo o to beta ya le grand mopao na mwa na fallait selon histoire ndenge lelo babongisi papa pa koma air moko akomisi mwa na ye mwana pe na kwena ye azokomisa papa na ye grâce à mopao nde na mona poto a liboso grâce à mopao nde monde découvranga siko kotala ndenge bozalaka na master na yo président Weranson leader le plus populaire leader wa sala makambo ebele ya minene lelo soki bato ebele bazwa ba vie ezaka rapport Weranson a présentaki bango na miso ya bato bana wenge muzika maison mère ebele pe baza neti bato bola bango likonga na mutema balobi est-ce que arti wana oyo fali asala peut-être pas kofi est-ce que ba oyo pe ya wera bakoki kosala même arti te ke baye pe na maboko pe ya papa na bango yo sololaka bien affaire osololaka bien na héritier. Est-ce que ça la ba démarche ya kofandisa bana Mike noto solola? Kene longo na koloba toto za pas wera sikoyo. Voilà. Wera a ebisio a lobike akama kakutu ndenge nini héritier na faire comme na niveau wana. Ke er mo basa netu babunga nzela. Pour ayebeli bango bongote. Voilà. Apesa bango éducation ya bien, la kisa bango koyemba et puis ayemba ka bien. Pourquoi faire ça la polémique? Il y a un sens de réponse à non, le langage n'a pas qui est zara non. Neti faire ayemba na no danger. Pourquoi à ça la polémique? Pour azana on a voix na nous ya bien, ayemba très bien. Et le quand musagera ça la polémique pour na nini. Voilà. Au que langage wana ça linga vraiment mutema passe. Parce qu'ils ont un souci à bas, on a pas ça bien. Voilà. Alors, mais ça là qui peut maramutoka, mais ça na caméra te. Est-ce que le président a célibataire? Les solos m'ont bêta mis en colis. Voilà mutunanga dans la forêt que j'ai salé en passant. Voilà mutunanga donc il y a problème te. À comprendre que na cadre pe ya conseil ba yeba ke azala na mtema be na bango te ba se batika ko sambrier batika ko tonga ye batika ko loa mabe na ye na bango trop et to ko sala pe courant wana so nganga na ko sala pe courant wana entre ferré na we na tuno question moko na tuno lo question moko bon o ko sala courant na zonga to landi message président wera uti ko loba alobi yango na caméra te place batu bazate et ça langage moko boy peut-être un problème moi ça quelque chose qui na mutema alors eloko nini oyo ya mabe pena oyo soko tali faire eloko ana soko raisonner et soit comme makasi ti lelo peut-être un jour soko ke pour na réconciliation peut-être pardon liboso nini kosenga peut-être faire que non ya liboso na nous soko kutena wera bandana nous kosenga pardon pour na problème boy oh peut-être soit kayo ingénieur de banque ah bah na ko bon ba c'est les nuances il y avait jaloux ah bah benga motu to na ba c'est na ndako ya avait jaloux bozong selanga bwakango afinga ki papa na saiki mabe après voilà donc ezali loko acte o soit kana no yo moko il faut swanga ko comment d'autres vendeurs na wera boye tout na beti wera concert na Londres bien à Paris tu vas un hôtel boye na baibis wana tu vandi na réception Babindombe Ferre Bill Clinton Melia bakoleka te bazobanga prise avant du wana c'est comme si qu'on manquait pe ba parents ils ont na malédiction tout le monde a appris nzembo c'est comme si bon na nenga logique c'est comme si makambo ngo kendaka sur likolo te makambo ngo comment ça la net kokita parce que to comme mona na musique ya Congo muto azomema biso ka likolo depuis mema biso likolo kitaka te zaka leki no fali oyo moko utobetela so masolo po fali ngana kolo ba na ba artiste oto ko benga ba saint artiste oto ko ba za saint afinga mutute ezala ka fali pupa est-ce que boss de boss Gauthier Mascotte selon analyse ya masolo nyonso oto beti musique ya impolitesse na musique ya ke mutazo beta musique normal musique nini oyo mutu akenda alboso poto mona fali azo sala musique moko boye aza trop respect na bayaya depuis abanda carrière ti lelo mbilinga moko te za na carrière na ye mais choki oyo lobi oyo kaka wana peut-être ba fanatique ya maison mère baza ebele ezaka ka yo moko te bandeko shokaka pe bino nzembo ave jaloux boss alobi shokaka pe bino nyonso
donc bato ya moto bango wana bango nyonso ba témoigner ba bino nzembo ya faire da jour akuta na pena na wera eza nzembo ya liboso il faut babuka ka ba céder ba pese au réseau. Alors boss de boss tozo ki na suna suka na vita vanga la poser ba dernière question nanga pona ka ya héritier Watanabe conseil nini okoki ko pesa héritier tozo mona moko ba message yaka ozomona eza bien te ba musicien ya papa na yo bon na habité kozwa ba musicien ya papa tozwaka ba message wana trop conseil nini boss de boss ami personnel ya Weranson solaka bien na ba héritier na bato nyonso soki moi conseil pas les kino héritier conseil nini opesa na opesa ka héritier conseil ke bo azape moi na maison mère beta na maison mère référence à mutu ezalaka toujours bien. Héritier alingate que maison mère ekufa pour lobi azanga référence. Il faut maison mère ezala ndenge bazaye ko ezali pour yaza na référence. Donc ce qui référence ezali et ça l'héritier bien. Alors écoutez c'est la maison mère ezala alingate ekufa pour voir après rolemba na maison mère ekufi. Mais eko saleka pas c'est pour ça place à 8 donc à considérer maison mère net ndako na papa na bango que ezala kaka ata malamu na mabe ye falo ba maison mère ezala wana po ya mte sala biso bala musuba bima et ça lokumu na yepe quoi. Alors faut s'attendre la dernière question na ko zala kaka à propos na biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse auto ça sur internet parce que kala temps ou bino bande ko ça ba production ba CD makambo internet ezala penate ba jeunesse internet to zala penate. Alors lelo boss de boss tant ovandaka na mikili po bino bozana accès wana ya internet 24 hours tant ovandaka lelo va na mikili zo mona journaliste moko soit chroniqueur to chroniqueuse moko azo diminuer artiste musicien oyo azana niveau moko boye peut-être reconnu na amsus na deux pays moko peut-être yazana reconnaître na pays moko te à l'extérieur pays na biso et ça la kondeni ko mona chroniqueur to chroniqueuse azo diminuer artiste musicien et ça la passe dans mon thème ngana loba ngoneti ke eza manque à savoir vivre et puis eza manque à déontologie ya journalisme. Pour moi que journalisme eza musala batu batanga ya batu oyo bayebi ebele ya batu batanga ba livre ba kota internet balandela makambo la loupe mais batu musuba ko musala ngona loyenge batu musuba zo sala ngona nalingi kaka na kota na question na weza question kitoko Sir Paulin Lumumba Prince Yaweli Mr Vexas Sir Nathalie Neymar Adel Joko Bago Danger ozolanda biso. Alors boss de boss nakoti kaka na question ya Jires Malele po esepeli singa vraiment ngai na komema question ngo na angle ya jalousie lelo tozomona ba artiste musicien soki muninga peut-être aleki bango na vitesse to comme mona ba artiste ba komi ko utiliser na bango ba chroniqueur po ba finga ba ninga na bango ba artiste o ba leki bango na vitesse victime ya liboso ezali kaka ndeko na Fally oyo tanga ki olobino na ndenga vitesse ya musique Fally aza na vitesse makasi na confirmer ngo par rapport ya ba artiste musicien presque belé bazo utiliser lelo ba journaliste tongo midi po kwa kombo ya Fally ezo finga ma ba bambeli Fally ba kombo nyonso tu ya mokili o ba koki ko bambela Fally. Et ça la rabino ndeni ni comment na évolution ya artiste musicien na biso ya mboka ceux qui bazo compter parmi ba premier artiste congolais ba premier artiste africain to longona na Congo ba premier artiste africain Fally ananjaka entre les premiers na les deux awela ceux qui moi ko kitamuke les trois et Fally azo bunda na trois personnes na kati Afrique mobimba lelo Fally mboka na ye moko ba sa ele ba kabal ya ko déstabiliser ye boss de boss et ça la rabino ndenge nini bino batu boyebi pena makambo ngo ya muziki makasi ke moto azomatisa drapeau na biso ya mboka na ba niveau oyo ya Fally ndenge yo moko uti koloba kotala motango jalousie ekoti partout utilisation par ba journaliste na habité boss et ça la rabino ndenge nini pe conseil nini kosenga ba journaliste oyo bazolekisa ta na bango ebele ya ko finga ka artiste ya munene ya mboka na biso neti Fally pop nga conseil na kopesa bango ke ba tika biloko wana ba reconnaître en tant qu'un grand en tant que moto azolongola alongoli musique na ghetto oyo azopesa musique na biso na
face mususu quoi na bato ba libanda na bamboka ya libanda eza esengo ke na mboka mo na Cameroun na Côte d'Ivoire na Zambie bazo reconnaître Fally attaque musicien congolais eza bien mais bango siko balingi nini asala nini eza époque na il faut apprécier yango tozaki na époque ba wenge out bandolo bela ba Fally te tu vois lelo ba wenge ba leki et comme époque ba Fally voilà il faut que pesa bango pe temps pesa pe Fally temps na ye à reconnaître asa lelo kwana voilà Resi Matadien kitana on a kata sa musique te représenter pe leki no ya artiste et musicien Resi Matadien ye wana Resi Matadien ye wana aya pesa venaye Gauthier Mascotte Mbote donc il resala toujours bien donc côté tozo tourner mission ezali za venir na ya fandara awa donc Resi Matadien azo kita déjà donc ça la biso toujours bien alors boss de boss toyoki vraiment ndengo pesi conseil et pas ya ba journaliste na ba artiste musicien pe o ba utilisaka lelo ba journaliste pour na kosala biloko ya bongo message ni ko pesa ndeko na Fally pour pas soki azolanda yo est-ce que azala kaka mutema makasi po balobi libanga babambaka na mbomo etela oui nga conseil na pesa Fally donc ya amatali susu makasi koleka et puis asala azwa suba succès belé et pesa ke bamninga pe bazwa force ya ko sala musique na bango bien parce que lelo soki Fally azawana eza lokumu ya Congo lelo soki Fally sa musique ya bien eza lokumu ya biso nyonso ba congolais donc tokoki kotika ete il faut est-ce que na kati ote boss de boss est-ce que polémique na musique na biso Congo na moment ya lelo na Congo ya lelo est-ce que ça sous pena na place polémique oto kaka ya ba vena biso wera vena biso papa chéri est-ce que lelo pe polémique on ezaka sous na place na musique ya Congo te sous na place te ba polémique comme mbakala polémique est comme ya kala eza bien mais en tout cas ce que ekoya et na ndenge bien na ndenge ya calme na ndenge ko finga na te na ndenge ya bitumba te na ndenge ya okanela batu te ki batu bazuka bakufa non mais le comment pena ya mabe o mona pena question na ngana sisa ko bien to mona lelo mutu avandi pena boya zo finga mutu na bensanité lelo bato batala biso pe bakomi kolemba ko tala biso bakomi mona ke no biso bato pesa information mabe to vanda pena bo mona mutu moko leki na télé azo finga mama mutu azo finga papa mutu azo finga musicien moko boy oh peut-être aleki na ba valeur moko boy mais oui bité ba journaliste mususu ne baza awa bosala na internet ba shege bato mususu ba voyou mususu ba miyibi mususu ba tanga bana modèle ba journaliste alors oyo azofinga on sait que aza impoli alors boss de boss message nini clé okozala nango kopesa na ba musicien na ba journaliste message mo ozala profond pour bango na so bayoka ngumba moko message nanga ozala que nous en tout cas bo linga musique ya Congo ah oui wa ça va wana tozana Resi Matadien amoni vena ya poète ya kitika ka pesa mote artiste na sepel na donc voilà tout ça on a danger calme Zali alors tout ça on ndeka bozo mon ambiance émission tout ça pena na venir à Resi Matadien OK tozana artiste tozana Resi Matadien bo monika ka vegotie ko continuer na réponse oui na préférer na sepela ba reconnaître musique na biso ba pesa ngo valeur nango ba pesa ba artiste oyo bazo tombola musique yango e matalikolo ezala vraiment na place nango pour ba nigérien pe ba yeba keno na Congo ba musicien bazali oyo ba yembaka bien o basala musique na bango kitoko donc ba journaliste bazo finga ba musicien o bazo finga ba grand musicien ba musicien o bazo manquer ba ninga na ba musicien to tika ba polémique ya buzo ba to tika ba mamba pamba to tombola nde critique na biso kene liboso ore ya ba makambo ya pamba ya mike oyo mutu moko azozwa nango salaire te azozwa nango pe mbongo te quoi. Alors merci na bato balandi biso, merci na yo Likunde Bonyo Mompoka, merci à mon vieux Raoul Moulobo Tour d'Europe, merci à mon vieux Gauthier Mascotte, tozana yo malgré Zara chombo nazo ya petit na mais le plat tozana avec Gauthier. Merci na tana yo disposé pour na biso donc voilà toza ba petit no vraiment na moni yango lelo. Merci na bino, merci à Ken pena pour l'opportunité o ya rumona nga sur na Kinshasa na direct télévision, merci toza pena wana nga na suki na nga déjà wana. Voilà, merci. Et Dombengi, Lieve Masokolo, Venanga Dombengi na pavillon 5. Il est Clark, Jacques MKD, Crisco Louvadi, Joël Landinzenza, Bolandi Biso, boss de boss, Tokomi Nasuka, Lekina Resi Matadien Yeyo.
donc nayebi te présence na ye omoni yango koba banda balokolama donc nga naso ya kimikili namona te tina ndene olongwa donc naleli niveau moko bien mais toyoki neti ozongeli okese wapi pas faire neti ozongi rien à voir kutu na bana rekite nde notre salle annonce recrutement et puis on a un tournage à clip vendredi samedi dimanche. Donc après émission aux les repas PFC wa. Na gare centrale. La gare centrale n'est pas solo na porte-parole na Fabrice to le bela parce que trop de déplacements moi trop vite écoute la monte foya za la panza kama solo pour notre ça na Dubaï oui. Le naika lobia. Voilà. Merci Rich Matadien malgré un retard. Boss de boss na habité message ya suke goza la nini. Ouais na ko inviter ka Rich aya na studio maison le nom c'est ça nango. Voilà. Je suis bureau mususu na entrée à Montfleury. Voilà. Oui, donc ça a toujours un clip bien. So na ba clip ko ça là et vraiment ya na maison. Ndenge za la réduction za nango et puis mususu pe za nango na ndenge ya famille. Voilà. En tout cas on sepela quoi. Vraiment. Masara. Nanu nzongo masara yo yebi donc ngana benga ko yo yebi quoi donc. Les filles Gauthier mascotte à lobby surtout solo li biso. Oleki toke na on peut libanda tour to koni ataona kataki ana chanson na eza na kati na oyimbela et manga sende donc quand tu te sala tuna cha clip nanu nzongo de wala sikoyo wala on essaie de faire Paris oui c'est bon bambote na nanu nzongo si maman na Bernicia Botrine bakeren bango tout bazana d'accord Merci, c'est Apolline Lumumba, V. Luison Mbata, Adel Djoko Bagou Danger, V. Jimmy Bella, ou merci boss de boss Junior Mawete, Koko Arafati Makizembe, ingénieur Aloïs Kisunga, boss de boss Bata Poto Boagite. Ah, na opesa ka mbote na masananga za awa na kin Laurent Lorenzo. Ah, V. Laurent Lorenzo. Oui, na opesa mbote na Chibo Apula Tuturoba bambote mingi na VKM Kemus International Wilfried Bopili wana Londres Diva ba conteneur et puis na Suisse donc na Julia Paola Richman Ansi Lesel Gilles Lemporio Patrick Mayangi pe petit na yo ya pour les Nox production to bete appel les solo na été na ba Venga Dios ndenge bobanda pour les Nox production pe kabona kaneti wenge. Ah oui, oui. Voilà. Donc les passés toujours. On peut se bamboter à l'île Pongo, na Paris, on peut ça Christelle Blanchou mbote, on peut ça petit nangai c'est qui ce nom Bazola. Voilà. Bazola mbote, Bazay Belé. Bajoli Ange. Ouais, voilà. On peut ça Carlos Kabasu. Ah ouais, Carlos Kabasouvi na Bosanité et puis na opesa bambote na Malolo. Voilà. Malolo et puis na Richard Amelin DJ Nabino. DJ à Londres. Voilà. Basé belé ba musu na tangité. Maelekina na pesi bambote belé quoi. Merci. Merci beaucoup alors Matadien. Aïe moi retard, tu rebêtes un air émission à Sika et ça la biso bien. Alors on est Matadia zo réquilté et ça le biso plaisir. Ok c'est un abiso fait ma gêne, tu tiens toujours au point. Merci.